Depuis mortel, il y a son éminence cardinal Laurent Mosengo Passigna ezalaki rapatrié na Kinshasa dimanche 18 juillet na après-midi via aéroport international Yanjili pe bazalaki conduit na cathédrale Notre-Dame du Congo wapimas et salemaki yambo ya kozongisa corps son vie ya cardinal na morgue ya hôpital Saint-Joseph na limité nanga momosusu plus de 100 personnes présumées criminelles bazalaki interpellées lors ya bouclage na Goma toujours na compte ya état de siège nanga monaye madame Kabedi Malango Mbui akoti na ba fonction na ye mokolo ya lelo lokola gouverneur ya banque centrale du Congo ndenge azalaki nommé mikoleleki na chef de l'état congolais ba détail ya ba élément nyonso tout de suite son édition ya biso lelo KNB News ne zappez pas. Mbote, merci na fidélité et confiance pour passer na KNB News pour nous informer bino pour informer bino eza mosala na biso tika to fond l'édition ya lelo na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azwami na visite de travail na Guinée-Bissau wapi azalaki décoré dimanche dernier na homologue na ye Bissau guinéenne na médaille d'honneur oyo ezali amical cadral oyo ezalaki haute distinction honorifique ya pays oyo ya Afrique de l'Ouest tokozongola bino na ba force d'état sur séjour na ye kuna na Guinée-Bissau tolobaki yango le bandeli corps sans vie ya son éminence cardinal Laurent Mosengo Passigna ezalaki rapatrié na capitale congolaise dimanche 18 juillet na aéroport international Yanjili pe messe moko d'action de grâce et salemaki na cathédrale Notre-Dame du Congo tout na ba détail na reportage ya Peggy Ulunga pe Merveille Mombede. Mokolo ya lobi dimanche 18 juillet 2021 na 14h45 heure locale ndi avion oyo ememaki depuis mortel ya tata cardinal le mérite Laurent Mosengo Passigna et atterrissaki na aéroport international ya Njili na Kinshasa na République démocratique du Congo. Depuis mortel ya archevêque mérite ya Kinshasa et yambamaki na autorité politico-religieuse ya ndenge na ndenge ya mboka na biso notamment premier ministre Jean-Michel Samalukonde ba président ya Assemblée nationale na ya Sénat pe gouverneur ya Kinshasa émotion ya makasi et accompagna qui arrivé à depuis mortel ya tata cardinal le mérite Laurent Mosengo na kati ya capitale congolaise ba Christo ya ecclesia catholique bazalaki na pasipe mawana motema pona kolela ya bango tata cardinal Laurent Mosengo ba congolais pe belé bazalaki wana ba tondaki na boulevard Lumumba pona kopesa die na tata cardinal Laurent Mosengo bongo ba Christo o bazalaki na aéroport ya Njili bazalaki wana na micro ya KNB News pona kopesa ba témoignage ya ndenge na ndenge. Yawa on les cameroun to loba ozela nzoto yankondo tata cardinal Mosengo o asalaki mosala munene awa na mboka na biso toko kotekela na ndako te événement eleka biso yango banso kozwami awa po ya likambo etali ozongi boyeba nzoto yankondo tata cardinal Mosengo so ina kolendisa tozala molende lokola tata cardinal wa tikibiso azalaki molende azalaki kozonga sema te soka lobili loba moko mbongo binda koningana bato bakolanda papa tozana mawa mingi po tobungisi moto ya motuya
papa na biso ya milimo oyo azali kopesa biso mateya ya kitoko oyo azali kopesa biso conseil oyo azali kolendisa biso na mabota mpenza epesi biso pasi mingi na motema yango wana lelo toye kozela nzoto ya ye ndenge ezali koya awa epai na biso na Kinshasa. Cardinal Mosengo azalaki moko ntuma ya makasi alinyaki baparoise ezala conflit te donc azali kolanda makambo na ye te na suka yango tosenga na ye mokonzi nzambe potula azwi baye batikali balakisa ye bata episkopo azali vraiment na bokabwani te azali kotia bomoko na pakati ya paroisse na basango na bakristo na ye souvenir na kotika nango ezali ndenge ye atiki testament na ye ya koloba ke Kinshasa boteleme bongenge na mwinda ya Kristo toya nde kozela ye mpona makambo ya kitoko asalaki abundeli bana aza le bon pasteur ayebi susi ya peuple ayeki susi ya bandimi na ye susi ya peuple ya mutu nyonso azalaki ka mpona église catholique te mais azalaki mpona mutu nyonso toya koyamba nzoto ya tata cardinal na biso mpe bilenge tolobaki totikala nsima te na mai nyonso tata alakisaki biso na mai nyonso ateyaki biso esengeli mpe to rendre ye hommage ya suka ya omoni mpe babilenge baza mobilize ebele boye na aéroport lelo mpona koyamba nzoto ya tata cardinal na biso. Je garde toujours un bon souvenir ya batata molimo nyonso. Je garde un bon souvenir parce que bazali basali ya nzambe mais na oyo etali Mosengo ye moko c'est le courage, honnêteté na musala na ye. Mosengo mpona ngai nayebi ye te en tant que père église pamba kasi nazoyeba ke azalaki mpe homme d'état na mboka na biso. Par rapport ya komona ngai awa na aéroport wana papa na biso cardinal toye koyamba nzoto ya papa po toyebi ye azalaki mutu oyo abanda kolite mingi mpona pays na biso ebonga. Donc ce qu'on bengi na téléphone balasuka na bengaki na papa na zokokisa 25 ans vie religieuse abi na ngai eza ebele yika mpiko pika pende donc azaki moto oyo ayebi kopesa bato conseil mpe koencourage bato akende na boboto nzela yango kaka yango wana mpenza tokolanda ye akei liboso asambela mpo na ekolo mpe asambela mpo ya basango mpe bamamelo baye. Cortège funèbre se dirigea na cathédrale Notre-Dame du Congo na commune ya Lingwala pour na messe oyo ezalaki prévu na 16h na mémoire na ye wapi ba Kristo basambelaki pour na molimo ya tata cardinal ekpema na kimia liboso ya ba fidèle catholique ebele oyo bazalaki na lieu ya cérémonie na cathédrale Notre-Dame du Congo pe plusieurs personnalités ya mboka na biso célébrant ya misa wana José Moko asalaki accès na omeli na ye na bonheur ya ba oyo bakufaka dans le Seigneur po bakufite kasi bakende kopema ba Kristo catholique oyo bazwaki par na célébration eucharistique bango pe bazangaki ya koloba te na micro ya KNB News.
na bien ke moponami mwana nzambe tata po ba meilleur souvenir naza nango epane mokolo moko na witi marché nazoya namoni mutuka na ye na te nazotala ofota mosengo te siko chauffeur nazotuna ngai mama otanga ta naotala fota ya mosengo abi oza na paroisse na Saint Gabriel tan lobika abongo dimanche ya mususu aye kuna tanga aye kuna nga na kina kuta na ye ay papa lenga kana mono pona mona oka na TV na mono te asepeli abenisinga pe na makamne bele asala na mboka na biso Congo elu ba témoignage eze bele mona lobezate programme ezali toza sko na misa après misa 19h tokei koti kanzo tomowei na hôpital Saint-Joseph mardi na 9h corps ebimi ba ye toye ko exposer yango na palais du peuple mardi mercredi après ba misa sala minde to les mercredi to ba konzi musu ba koya kuna et après 10h toye ko tika nzo to cardinal awa na kati Notre-Dame pour que nzo tenir moli monepe manakimia souvenir ya malamu tata ba souvenir ya malamu ya papa cardinal Laurent Mosengo oyo nalandaki ezalaki kolinga mboka pe kosangisa bato souvenir ya malamu yango wana na conférence souveraine conférence nationale makambo alobaki etutaki mitema ba chrétien tomonaki te azali moto abwani apenza oyo aza koloba makambo malamu mpona mboka ekende malamu. Souvenir, deuxième souvenir, je m'en souviens quand on était étudiante, na passation, il y a pouvoir. Tellement Mamboza qui est belé, tout ce qui s'est passé dans Mboka. Et le cardinal fait partie d'un changement, il y a RDC, nous le savons tous. Je m'en souviens encore si le gars mort au bandé Koloba, tout le monde. Le cardinal a l'équipe à lobby que le médiocre dégage. Et bisogno son auditoire. Et ça qui quand moi mninga ça médiocre. Vraiment bas souvenir à cardinal les a tellement ébélé dans la RDC et l'église catholique et l'église du Congo en général et perdre vraiment un génie. Comme on le dit tous, c'était un homme intelligent, intègre. Il a beaucoup investi sur la nation congolaise, sur l'église catholique en particulier, et beaucoup. Jusqu'à là, la politique de la RDC, sauf changement, et ça, si tu communes à niveau, c'est grâce au cardinal Mosengo. Après prière ndenzo toyaye ezalaki acheminé na morgue ya hôpital Saint-Joseph na commune ya Limete wapi nzoto na ye ekozala ti mokolo bakokende kotika ye na dernière demeure. Programme ya comité d'organisation et prévoir na date ya mardi 20 juillet 2021 célébration solennelle ya Eucharistie na esplanade ya palais du peuple na 9h juste et kozala arrivé à depuis mortel 10h juste messe mo ya syncope mo ya annonce apostolique 12h45 hommage ya officiel. Mercredi 21 juillet avant inhumation ya depuis mortel ya cardinal Mosengo na cathédrale Notre-Dame du Congo. Wapiye ya koko malisusu te mais c'est organisé pour la couper ça y est au revoir ya suka. To rappeler que archevêque mérite ya Kinshasa Tata Mosengo Pasinya azalaki évacué lundi 6 juillet na Paris na état moko critique avant attirer sa révérence le 11 juillet. Prélat ya 81 ans a joué ki tango molai rôle politique ya premier plan. Tika ete molimo na ye epe manakimia Kinshasa et l'équipe partout. Continuer d'ici à l'élo, Nasango, sénateur, examiné par vision conférence, peut proroguer en seconde lecture proposition de loi aux alliés autorisés prorogation et état de siège dans la province Yano qui vous paye touré Mokolo ya l'élo lundi 19 juillet 2021. Toroba qui ont les bandeli na compte état de siège une centaine ya bato bazala qui interpellé lors ya bouclage na Goma bazali suspecté que ça ba criminel pe ko semer terreur na kati ya ville ya Goma. Nathan Siata pour na détail.
Au total, 139 personnes qui interpellées lors il y a bouclage moko qui effectué na ba élément il y a la force armée à République démocratique du Congo FARDC conjointement na ba à la police nationale congolaise na quartier Bujovu na ville ya Goma chef lieu ya Nord Kivu na butu ya samedi pour le temps de la tango ya dimanche 18 juillet 2021. Ba service de sécurité et lobiki 12 armes la marque AK-47 ba munitions et les sous bas stupéfiants et zalaki retrouvés dans quelques ndaku ou zalaki fouillé pe et kangamaki. Parmi 139 personnes, ils allaient bon on a 10 militaires ya ba FARDC pe 9 sujets bango pe ba chamaki na disposition ya ba service ya migration pour la extradition na bango. Ba même source sécuritaire ils allaient souligner que après triage au salemaki 66 personnes na kati ya 139 personnes wana bazalaki relâché pe 73 mususu nde bazali transféré na prison centrale ya Goma Munzenze. Opération ya lelo s'inscrire dans la logique ya lutte contre la criminalité, c'est-à-dire ils allaient à libosote pe ya soukate bouclage oyo. Tozali la deuxième na yango pe to continuer souci na biso ezali ko arracher ba arme nyonso na maboko ya ba bandi pour na ko permettre ete la population à vivre na kimia nyonso ndenge a expliqué ki général de brigade Chinkobo Moulamba Gislin, commandant ya 34e région militaire na interview moko oyo akoda ki na presse na issue ya présentation ya ba présumé criminel oyo. Et c'est là qu'on note que opération oyo ezali na cadre ya état de siège oyo ekotaki en vigueur na Nord Kivu pe Ituri depuis le 6 mai et le qui ezalaki instauré pour mettre fin à insécurité pe ko prévoir organisation ya ba patrouille militaire pe policière na ba ville pe ba territoire pour na kokanga ba criminel nyonso oyo ba semaka terreur na partie est ya République démocratique du Congo, Kinshasa et qui partout. Nouvelle gouverneur ya Banque centrale Madame Malangu Kabeti akoti na ba fonction na ye mokolo lelo bolanda ambiance ni ezalaki kuna ba détail na image pe commentaire. Nommé le 5 juillet dernier par ordonnance présidentielle, la gouverneure ya Banque centrale du Congo, Madame Malangu Kabedi Mbouyi, a komaki na Kinshasa, capitale ya RDC, dimanche 18 juillet 2021 na aéroport international ya Njili. Pour na kozoba fonction na ye, première femme gouverneur ya Banque centrale du Congo ayambamaki na ba agent pe ba cadre ya BCC na kati na bango directeur général chargé à politique monétaire pe bancaire Jean-Louis Kayembe Wakayembe. La désormais ancienne sociétaire et Fonds monétaire international FMI na Mukuse, Madame Malangu Kabedi a regagné ville à Kinshasa pour na kokota na ba fonction na ye. Ya gouverneur ya Banque centrale du Congo ndenge azalaki nommé par ordonnance présidentielle et pas Yemoko président de la République. To rappeler que Madame Malangu Kabedi Mbouyi a remplacé na poste wana Monsieur Gracias Mutombo o azalaki bongo na tour na ye nommé président ya conseil administration et autorité de régulation et de contrôle des assurances RCA na Mukuse. Et c'est que Madame Malangu Kabedi Mbouyi a continué ma fonction na ye lundi 19 juillet à lelo wapi akukumbe la masolo toujours dit ma vie expérience na ye pe expertise na ye na FMI akukumbe la masolo qui tokope akotombo la Banque centrale du Congo Kinshasa et l'équipe partout. Na communiqué moko ezalaki rendu public na presse mokolo ya lelo parti ensemble pour la République parti cher ya Moïse Katumbi ba dénoncer enlèvement ya coordonnateur ya Ligue de jeunes na bango Jakindala o azalaki interpellé nanda kunaye na après-midi ya dimanche 18 juillet pe ba service ya sécurité bazalaki wana pona kokanga ye kasi bazalaki non identifié na boye ba memaki bisika o yebani na notende parti ensemble pour la République basengi na gouvernement pe bakambia mboka basala nyonso pona kobimisa Jakindala na kati ya boloko. Bon mesani nango déjà poto blevita o Beltesco atela biso na marché pour na mikolo pe bana vitamine o wapi ceux qui n'ont sombi te somba meka okupesa nga raison. Kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na blevita
Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamines. Sachet moko kaka ya pamba ya Blevita ezana essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine. Lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie. Farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux. Farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu. Farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu. Kombo sanate ba chepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko. Poto oyo ozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Ya monde. Mais là poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa eleki partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité. On continue Kasina Lingala à Topé Sakabino. D'information news na Lingala nanu ezala te depuis Congo. Ezala Congo. Awa, te proposer bino extrait à l'émission. Ezala déjà en ligne na chaîne na biso. KNB News, Kindoki politique pe maboke landa. Kasiko bosanate ko s'abonner. Eza na mutu nanu nga na sepela te pembeni ya Fatine tikitenge Yesu. Azate. Père son âme, pasteur. Père son âme, même bako kwa Congo ba regretaka. Même bako kwa Congo vraiment ba regreta. Naza moko ba vaillant guerrier ou tatanga Mobutu. N'est-ce pas? Papa wana tomate tilelo na ndenga. C'est ça la somete c'est que mayele na yeza. Et moi mayele wala pona lina pesa bato ya kalate. Soki ya pesa Mobutu mayele, soki abandaki ko pesa mayele, pona nini pesa Mobutu mayele te. Ke Mobutu, moni niveau to okendeleo, mboka ko tambola mabe. To sala boy. Apesa ngote. Lorsque musée aye, pona nini pesa ki musée mayele te. Kabila le fils aye. Banani batraye Kabila, c'est Kinge Mulumba, Kitenge Yesu, banani ba vela bisoto banda obenga Sankara oyo nani. Kokonyangi. Omona ke eza batu moko balinga ke écarter bango. Lelo Kinge Mulumba ibisi biso Kabila umela Kabila shikata. Aujourd'hui c'est Fatima mon vrai amour. Kinge Mulumba bazo tozozela toyeba de faire Joseph Kabila kozala nani Kinge Mulumba ke ko déposer candidature na ye azolo baki na FCC à part Kabila nana mutu ya ko soutenir te. Ça veut dire Kabila désire kenda wapi. De loi qui a déposé candidature après qu'on déposé biso tolobi oui moto azana bolingo wa Congo zaneti ancien président c'est Alexis Tambomamba parti politique na ya lobaka c'est Joseph Kabila parti politique na ya Joseph Kabila mais après c'est Kinge Mulumba qui vient de nous dire Fatima mon frère amour où est Kabila aujourd'hui? Est-ce que débat est autour de personnes ou bien autour du système la Kabylie? Système Kabylie est qui? Système Kabylie est allé. Parce qu'en réalité, c'est ça, en vérité, parce qu'on est intellectuel, on ne peut pas rester autour de Kabila. Hier, c'était Kabila dégage, Kabila n'est plus là, Kabila est en Kingakat, avant il est Kimia. Alors pourquoi ça ne marche pas? Kamere, après Kabila, c'était Kamere. Les facilitateurs, les coachs, les meilleurs entraîneurs. Après, c'est le procès des 100 jours. Après procès des 100 jours, c'est l'FCC qui bloque. Aujourd'hui, qui bloque? Aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi. Après le FCC qui bloque, c'est Moïse Katumbi qui bloque. Après Moïse Katumbi, aujourd'hui, c'est Noël Tchani avec Congolité. Comment ça? C'est ça, non? Vous comprenez? Expliquez-moi la mort. Parce que parce que mesalisa biso bayeba koko sabino lelo mobo ya muke metala makambo bazana ngo gouvernement oyo ya Sama Lukonde ekosala eloko te
Vous imaginez? Les notions qui boboyi que bateau va travailler na Kabila mboso uti wapi? Sama lukonda uti wapi? Badi banga uta wapi? Ata démissionnaire. Tojui oyo bati luko ba uta wapi? Umoni ke bazwa mbriye biso. Balinga umoni na mususu na lobaka autour ya président entourage na ye. Umona bangwa ba JPHR. Umona bangwa ba bo mais ba idée oyo ya kubanda ko pesa chef de l'état qui chef de l'état. Umoni ndenge to tamula ka chambo na biso. Eloko muto e biso to uti ko remplacer na pouvoir. Eloko ko ndugaki na yene erreur yango. Il faut tout ça la boue. Cette édition lelo na coupe de Sekofa RDCP Uganda base neutralisaki na score ya 2 buts partout. Bolanda ndenge Nathan Siata apesi biso ba détail. Entre Éthiopie et Érythrée dans match d'ouverture il y a journée et c'est vrai que c'est que jeudi le 22 juillet aux Alikoya na poko na yango équipe ya RDC et aux la face na oyo ya Tanzanie et c'est vrai que noter que compétition aux Aliko betama na ville ya Bahir Dar na Éthiopie pe bandaki mokolo ya le 17 juillet et aussi la le 3 août 2021. La compétition yango 12 pays nde bazali ko participer. Rwanda ye aboyi na ye ko participer na yango suite ya confinement aux na mboka na ye pe suite ya ba résurgence ya pandémie ya Covid-19 donc aboyi ki na ye ko participer na championnat au Soudan na Zanzibar. Bango pe lesusu ba confirmer ki participation na bango te na compétition yango donc bazali absent. Bonne chance na ba Léopard ya République démocratique du Congo to kanisa ke bendele ko continuer ko pepa. Pe nyonso ekolika malamu. Kinshasa et l'équipe partout. En tant que titulaire. Édition la biso esuki awa nazaki na senga ko présenter les bino ango merci l'équipe technique pe rédactionnelle le saki motala kitoko na sima caméra tozalaki na Hervé Zaka régie et simama ki na Timothée Kayembe réalisation ezalaki na Nathan Siata édition ebetamaki dada na merveille mon bende toujours la coordination et grande la communication Jimo Kenti manga kasina otikate kopé sa bon début de semaine na ba union so balandi ya KNB News magazine ba fidèle téléspectateur au sala kabiso plaisir ya kolanda biso bokuba kolanda biso pe merci na confiance pe fidélité na bino donc sala bino toujours mon sala kitoko ndenge to sala ka Réalité ya bana kino